Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na mnenyo, sabaye bulinga mama ELYANE na pesi bino mbote mingi bande konanga. Eh, boya ma vie, puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? En fait, moi ça va si vous allez bien. Ngayo wabino ça va, Dieu fait grâce, tout va bien par la grâce de Dieu Nzambe, Azako batela, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, wabino mama ELYANE ndenge to mesana kosolola ngai na bino, boyebi ke tozaka na émission na biso o ezali préparons-nous pour le mariage. Émission na biso ezaka pona kobongisa ba o baza kokende côté ape ba o déjà baza na kati ya émission. Na pe baza na kati ya mabala plutôt. Na pesi bino merci mingi nde bo disposer ata na bino pona kotala to pe pona koyoka ngai. Et puis merci na bino nyonso to bobengaka pona kopesa masolo ki mama ELYANE tala situation nanga, tala problème nanga eza boye soko koki kosala nini, oko kosala émission. Surtout ba o mingi baza kosenga live ke mama NITU nalingi émission nanga eleka live pona yoka ndenge nini bato bakoloba po meka koyede ngai po makanisi ezala vraiment ya bato ebele. Na yango lelo nalingi nayebisa bino ke eza na ndeko na biso moko ya mwasi oyo abenginga likambo ekwei na kati ya mboka ya Belgique. Likambo ekwei na kati ya mboka ya Belgique. Boyebi ke likambo bolingo ezalaka bato mibale soki balingani, soki moko aza na moyen ya kosalisa ndeko na ye asalisi ye, soki aza na moyen ya kosalisa moninga asalisi moninga. Kala ezalaka toyebi ke ka mibali nde bamaka basi na poto, soki mobali aye na poto asali nini amemi pe mwasi na ye na poto. Mais lelo oyo makambo echangea, mokili echange. Oye mokili echange oh. Mokili echange lelo koma peke mwasi aye poto aza pe na makoki aluki pe mbongo asali effort abengisi pe mobali na ye na poto. Lisolo oyo ezoleka na mboka na biso ya Belgique kuna eza na ndeko mwasi abengaki ngai pona ayebisa ngai problème na ye ke mama ELYANE tala ngai problème naza nango, problème oyo ekweli ngai ye moko asengi ngai abiki émission oyo photo sala yango ezala live, alingi ezala émission live po ayoka ndenge nini bato bakosala nini, bato bakoloba posa na ye yango wana alingi ayoka ndenge bato bakoloba nini, alingi bato mayele baloba bapesa ye makanisi asala ndenge nini po aza vraiment na problème moko eza vraiment munene makasi. Problème na ye eza ndenge nini? Problème na ye eza ke ndeko na biso ya mwasi nazopesa ka flash po na 21h nde tokozala na ba détail, na 21h nde tokozala na live, tokozala na live akoparticiper na live akoyoka bandeko soki bokoloba na ye nini na likambo oyo aza vraiment na posa. Soki bato bakotala live toza ata na bavocat na kati na biso to avocat, donc bato bayebi droit bameka kosunga biso na likambo oyo tokosola na pokwa ya lelo. Likambo yango eza ke ndeko na biso wana ya mwasi aya na poto, ndenge aya poto awa abengisa mobali atikalaka na Kongo abengisi mobali. Tawa mobali akomi na poto, mobali aye kobalukela ye. Boyebi ka mibali musu bazaka so aza na Kinshasa kuna l'amour, love kilau. Tango akoma na poto asali nini? Tula musi yaza simi nzela akimi akei. Mais ba détail nango eza tellement makasi ke moyen na pesa bino ngo sikoyo na flash eza te. Pour ba détail nango eza vraiment makasi mingi. Ba détail nango eza vraiment makasi. Moyen na pesa bino na flash eza te, ba détail nango tokosolola yango na live. Alors, tozana no mwa ba heure eza na no boenzamba sunga biso to koma na 21h. Na 21h nde tosala nini? Tokoka kosala live, tosolola ndeko mwasi ayoka. Soki bomoni émission eza na live, seki kolo nango asengi. Mama NITU nangi émission eza na live pona yoka pe makanisi ya bato mususu soki bakoloba nini. Ndeko wana mobali makambo asali na ndeko oya mwasi mwana biso bino ba détail eza te. Donc eza ya koyinda makasi na mboka Belgique. Ayebisa mama NITU natali lisolo oyo ekende wapi? Na abi lisolo oyo ekende pa ya mama, ekende pa ya deuxième maman, parce que deuxième maman bato batala ki bazaka bata sérieux, bato batala ki baza bato penza baza bato moko ya kimia, bato bavandaka penza na ba vie moko penza baza mingi baza ba marié po yelo baka makambo ya mariage. Alors, le quoi likambo eza likambo ya libala. Likambo quand on parle du mariage, on parle de la famille. Le quoi likambo eza likambo ya libala, likambo eza likambo ya famille. Boyebi ka makambo eza ka famille pe ekoti na kati, situation ekoti famille na kati. Mwasi so babengisi mwasi na poto akim. Lelo komi mibali so babengisi mobali na poto, tula musi yazaza. Ka ndela lobi ke ba détail nyonso
bokozango kaka na pokwa na live na butu na 21h nzambe asunga biso apesa biso makasi na 21h toza na live ntango tokosala live alobaki aza vraiment na posa soki baavocat to baavocate bakozala mpe na live wana basala nini baintervenir akozala vraiment na besoin baintervenir fond ya likambo nabombi yango na poche tokutana kaka na 21h mpo tosala nini tokoka kosolola makambo oyo naza nango posa ya koyebisa bino tosunga ndeko na biso ya mwasi tosola ndeko na biso ya mwasi tosunga ye boyoka pe fond ya likambo vraiment likambo eza munene kande na bikala ezalaka ke mibali babandaki kobengisa basi na poto mais lelo mokili pe échangea mokili échange ekomi pe mwasi amoni pe ke mobali na ngande toza boye tolingani makasi nasala nini namema ye na poto do babolingo oyo comme on dit l'amour n'a pas des yeux, l'amour n'a pas des oreilles, l'amour n'a pas de bouche, l'amour est aveugle. Eza vraiment ya solo et aveuglera vraiment bato hypocrisie na kati ya bolingo pe eza makasi na Congo kokoza na mutu na bolinganaka makasi oye poto olobi te lolango na nga bolingo na ngai mon chéri nasala nini nabengisa ye na poto to pe ma chérie nabengisa ma chérie na poto ya solo bato mingi bazalaka aki kobala mwasi oyo aza deja na bana ya na bamosusu akolingi na bolingo ya solo mais eza na bato mosusu soki aki kozwa mwasi aza na bana azokanisa ke mwasi aza désespéré azokanisa ke vie ya mwasi wana esuki aye kolinga ye mpo asa nini asala baventure azokise motema koleka kutuna ndenge motema na ye ezoka ya kala basi mingi bakomi kosala badepression kaka makambo oyo etali makambo ya babolingo basi mingi baosala badepression mpona makambo etali makambo ya bolingo okuta moto aza na bana okamati opesi ye bolingo me nayebisi bino eza ya koyinda makasi ndeko mwasi aza vraiment na besoin ya aide na bino aza vraiment na posa boyede ye aza na posa ayoka nini oyo bino bokoloba ekoki kosunga ye yango nayebisi bino ke topesani rendez-vous na 21h juste nzambe asunga tokozala na live ntango kozala na live okuti epai ya mama Eli ya Nitu eloko ya liboso kokosala eza nini olaike to mpe oaime video soki osisi koaime video opartage yango opartage na WhatsApp opartage na Messenger pourquoi parce que bato mosusu baza abonné me bazwaka notification te mpo soki émission ekoti notification bazwaka te bato mosusu bayebaka na bango kosala te kofinana nini na cloche wana te mpo bazwaka banini bazwaka notification soki esala nini sonnette d'alarme bazwaka yango te alors ndeko soki okotika na live ya mama Eli ya Nitu eloko ya liboso kosala oaime video so osisi koaime video okamati opartage yango topesani rendez-vous na pokwa ya lelo mama na likambo eza vraiment munene kaka nde na bikala ezalaka soki mobali aye poto abengisi mwasi lelo koma mwasi soki aye poto abengisi mobali suite nango tokokango kaka na 21h kanda bake Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambe kalusaku muna nzambe anu benishene bana betu bons. À tout à l'heure na 21h. Bye bye.